Capage TV. Capage TV. Moi si oyazana ba sima moi minene c'était atopiji na ye eza ya makasi emonanaka. Moi si ande wana suko position ya mabondeli ya kofuka mawana na mobali wana e bando simba penza te po libumuna sima moi se bando tutana d'où pénétration et à la profondité. Et aux ala moins likolo pe a mobile wa bando bima pamba pamba. Or oyebi déjà que ce mobile wa bima pamba pamba moi c'est énervé. Moi c'est ko énervé. Mobile pa oyebate. Mobile pa oyebate. O monika mama komi kanda kanda mwana le kana tongo e gogo. Or bigogo tata. Mais lokola ko gogo la yote a gogo la mwana. Oui, j'avais une amie tozao sa ne ba mission kala a omi yeba na pesi mbote nzamba pambola mama nani oyo. Maman nani azaki marié. Et abandon sanga lobi pasteur. Ngata na obe la malam na kufa na sa mobali. Oh. Maman nani azama maman nani alors le babi nga il faut na kufa na sa mobali. Ata malade ngwe zandeni. Vraiment. Na boya po abima libanda. OK. Donc automatiquement on comprendre que mobile a koko kanga motema. Ta voix anale nangina kende na nkutu na masumo te. Mais les rapports sexuels par voie anale babengi yango la sodomie. Nzamba malamu nzamba zwa lokumu. Et loko ezote ya biso lelo ezolakisa que voix wana so mobile okende kuna ko panza yango. Eza makambo ya pididi. Ndeko na biso ya américain o ya zwara bana mibali na sima omone nga BBC ba démarche bana mibali belé apanzi ba ebele na sima même na mboka na biso to mona pe ba pede ebele o bazolela to bazobela sima ebebi soki baza franc les homosexuels bakoyebisa yo que après rapport wana mobali a éjaculé na anus na ye ba finisaka toujours par kokende ko purger. Pourquoi? Abimisa semanso batiki na kati na ye po voix wana la voix anale ezali esika oyo elongo banité kozanga kosala oyo mwasi azosenga yo surtout que eza pona bien na yo olumba soloté ozala propre po ya bimisa le meilleur d'elle-même akomiso penza na top. Tango yozo boyela ye yango pona lolendo oya yo me yango kasi basi ebele na utolo batanto la ke ba bima libanda omoni bozala ne na makambo nyonso mais côté kuna lokolo se pelisa ye ta bandi ko luka pe satisfaction na ye est-ce que soko li pende za problème ko sokola au perdre nini c'est ma pekana yo au rasé mama kapash no betelo li solo moko na matadi na rond-point Zanza pour na baïbaye biango na cinéma Valais je crois église moko zalaka wana pas pasteur Roger en son temps na animaka conférence moko ya ba couple oyebi que tango komi na débat moi si moko atelemi mobali na zalaki wana alors bi papa pasteur ngala ngina tuna soki eza normal mobali nango bo mona ye avant ça la rapport bien il faut à obliger nangai que na yoke sola mapeka pe na fi baba poala mapeka na ye alinga pe ko kata yango te bazana ko wana sorcellerie eza milimo eza mais fantasme ya mabe fantasme oui mais ya mabe siko parce que lokolo za solo omoni ba poala na biso nzoto surtout ya mapeka to ba poala pubien so ki ezo za la soigner te ezo komaka milai et botaka neti mwa bambungi omondenge basili etelemaka na basuki et ça la bona mwa baloto soko zo kwanza wana omoni bapoussière moko ezobima déjà biloko ezobima wana eza kitoko te ezolakisa koso ozwi bainfection songolo okobebisa mwasi na yo opesi ye maladie tu vois un peu moi j'estime que est plus heureux c'est papa oh il n'y a pas plus heureux que ses papas oya yo kaka bosenga ya mwasi na ye en matière ya 500 nzoto soka biso position na ngai esimba te so lingi na sala bien tokende na yo boye au perdre le côté soyez seulement équilibré ya na position na ye yo na oya yo mbala musubo sali ya yo mbala musubo sali ya ye bo perdre na binote na ye na likambo lobi ya ba position ya osale la mena. Qu'est-ce qu'on a? Troisième question. Est-ce que mobali soki a moi c'est azali kolo
mobali aza na se eza ko dominer non peut sa réponse mi balé réponse c'est d'abord non. OK. Tala kalezaka so mobali ofinga moi ça alongana na sala yo. Au moins moi ça zolela. Mais lelo e comment so mobali abongi alobi bo moi c'est to sala na yo sala nga pe na sala yo. Et tu as équilibre pour na nini? Moi échange wana et ça va bien et ça la kitoko. OK. Mais sur le plan spirituel na ko conclure te na likamna ina loba que eza milimo mabe. Mais na yoka mwa basi ebele koloba soko lingi o dominer mobali na yo o contrôle kaye nyonso yo zoloba ya yo kaka asalaka linga kanso bo sala rapport sexuel yo zala au commande donc yo ozala kalikolo nazui moi ba témoignage ya bongo ebele ezape bongo so moi sozo za likolo mingi bando dominer mobali donc nazo pe mayele ah merci maman pour ça que singa la mayele. Voilà, c'est Madame Kapash. Je vous présente le salon Tiana Care. Tiana Care est situé sur l'avenue Tombalba, numéro 22, vers la galerie authentique. Je vous présente les nouvelles perruques. En tout cas, hâtez-vous, le grand dame. Les prix sont très abordables. En tout cas, venez nombreuses. Qualité chez Tiana Care. Bienvenue dans Kapash Télévision. Merci d'avoir Obalanda Rabiso. En tout cas, tu es belé pour réclamer qui volbi papa Placide Azo mon insulte pour la prédication pour orientation et ba couple. Na ça qui vient azali vraiment pasteur azali trop prise peine à église. Rendez-vous na biso kutu na ebiki ce qui est l'équipe déjà tu es allé dans na Thomas Placide pour biso pe makamukili qui peut ba famille qui peut bana qui peut entreprise donc moi ba makambo belé na ba matanga lisusu ndenge to perdara bato et la kakate pour yango kutu ezali nzela ya mutu nyonso. Merci d'avoir balandi biso pe na ba bazali ko continuer ko landa biso partout dans le monde. Nzambe a pambola bino tozana papa Placide. Bienvenue pasteur. Merci maman Kapash. Bonne santé. Nangolo Nzambe santé. Munene di mpe comme komonana. Peut-être ndé avant na plateau. Ouais, santé ningana ki moi mokie mais le Seigneur a fait grâce. Oui, la kicité. Et ningana ki moi mokie mais Nzambe a sali grâce na sala ki moi allergie mokie. Mais ce que ça va, nous sommes là, Dieu fait grâce. Il y a déjà moto ya koleka. Ah, maman TB ça va. Maman TB a bien, au yebi kazon déplacement, elle me manque vraiment. Il fallait ça la sanza moko donc à tika na quelques jours zonga la biso j'ai pris d'envie à mon vraiment vraiment. Ouais. Balobi moi absence pe na couple ça va bien. Et ça là bien tant beaucoup tani qui sikamongo boye. Ça là. Mon meseno nde monguna munene ya bolingo. OK. Mon meseno. Yango na bolingo na bwanya na loba boye. Ceux qui bolingo bonde ko ezu place à bolingo n'espérez plus rien de bon na kati ya bolingo wana. Parce que ce bonde ko koti to comment vivre kaseneti yana leki. Makamsusu et ça la maté makamsu na boya na ngape. On a dit que zaleki nanga ye pas dit que oh ya nangai. Mais elle va bien. Akenda kape maman mukie si marosil sakela si atangi belé. Oui. Suko maman Kapash Oyebi le côté positif il y a séparation il y a tamungu moulaï pas dans le sens à divorce ndetolo bela awa déplacement et puis ça le suppose ça mobo et tant beaucoup tant au monde a bolingoza sur renforcer ma casse mais ma bende suko zaka so ki leki moulaï mingi so ekutani na mbwa o ya boya singa na kingo abando soa donc azo soa nzela heureusement le Saint-Esprit est là pour nous aider on tient bon.
Mais ils ont un obstacle belé, ils ont comme la batunanda kalibala na baki papa, tout ça non touche à tout. Après tu regardes ce qu'on a thème na biso, na séparation que aux ali, libala vraiment. Et simba maka ndengeni parce que tout le monde ba mabala les moindre pépin et y est na réseaux sociaux, moindre pépin et y est na réseaux sociaux. Tu le bali kambo maman bilabela le baki mobala zara vraiment na moi si mon côté ça passe yonde so babalio. Kanga motema fana na ndako maman Kapash bon papa va comprendre nga bien bas ça n'a pas seulement problème j'ai suivi ce que maman Bilabel avait dit mais non c'est là ceux qui ont ndima o yambanga na ina plateau biso mbale lukaye to mekamo ko ça l'échange pour ne pas dire débat tout ça l'échange parce que balobaka na choc ba idée de lumière et jaisaka lelo on a tellement bâtia na mutu na bango que mibali nde ba trichaka mibali ba kokoza fidélité et ça là suko que infidélité moi c'est pas comme abetango indif mais laisse-moi te dire que na lobanini awa bon na yebi on ngina loba lelo na ba couple à peu près 60% à basi babimaka. Oui, je parle de couples mariés. À peu près 60% ya basi babimaka. Naibi bato ba Hollanda bato na statistique wana ozu yango wapi. Ko ça la statistique est simple. Exemple. Omoni boutique moko ezala ki ko ça la flux ya bato. Bato ba ke belé ko somba na boutique wana. Soudain boutique wana ba client ba kimi. Etikalika ya moko. Bandeko basali commercial to statistique pe balobi son yoye ba vraie cause ya kokima ba client na boutique wana salata micro baladère questionner bato nzinga to bato balaki ko fréquenter boutique wana ce qui sali que 5 na 4 na bango ba pesio réponse ya obalana c'est que vraie cause yango wana ba réponse c'est cause à les keseni mais so 5 et balani donc vraie cause eloko tindi bato baki ma boutique yango wana ngana za pasteur na yamba baka ebele oyebi pe que na conseil conjugal na sali ba émission moins mingi na cause à peu près na 20 ans ya osala ba émission ya lobela makamba mabala. J'ai une trentaine d'années loko à conseiller conjugal. Ce qui est mouté manabiso ba pasteur Ezaka Sandoku. Ngape loko à conseiller conjugal lisusu mouté manangayo et Sandoku. Na baka ope no yamba na ba émission mouté mezaka Sandoku. Toko divulguer makamo susute. Mais basi ebele lelo yo ba obima. Ndenge pe mibali mingi ba bimaka. Comme pour dire ko bima ezano likambo basité. Ils ont likambo mibalite, ils ont d'abord likambo motema moto. Kobima, ils ont likambo pe ya éducation ya moto. Parce qu'il y en a qui endurent aussi, mais ba kanga motema. Alors bien si na sala serment ya fidélité, quel que soit au molonga nanga ko sala, nga na otika la lima pour na banga yete, na banga nzambe. Amen. Na otika la lima pour na memela ndaku nanga maladité. Pour na memela penda kunanga ba mauvaise sorte ou eza ba conséquences ya kobimaka libanda. Ozomona. Donc et yanonanga na pese lango na niveau na je ne sais pas si on a rencontré vraiment question na yo, mais problème ezali ya batuna batu babimaka pe kobima mususu zota na l'impréparation au mariage. Beaucoup de gens se marient pour les cosmétiques, juste pour la consommation extérieure. Batu baye bake abala. Mais au fond liba les athées, bolingo ezate. Je me rappelle na moi Simoko Bonazaka ko encadré kala ake kobala. Bon abandana ko boya obala. À l'époque azaki na mibali misato. Suko na mibali misato wana mibale bazaki ba marié, moko ndazaki célibataire. Mais ye motema na ye bando sepela penza na oya célibataire te. Et bando lula mingi ba marié pour bando répondre na critérium na ye. Na groupe na bango bazalaka 4 personnes. Et ça dit que baninga na ye 3 babali etikali ye moko. Un jour Epsinga bi pasteur nandimi na pe sa chance na garçon zo linga balanga. Yo na ya zo kobala alo ba na pe sa chance. Tu comprends que ayebité la quintessence ya likambo azo kende kosala. Alobi na pe sa chance.
mais nazo yebisa yo nga tina ndako libala na bando tricher nanga si na moni ça ne va pas na bima nanga yi oyebi ki aye ko bala aboti mo na liposo abota mo na mibale abi pasteur nga ezo simba kate na mi mona net na kaka fidélité pour ngai André na benga mara na ngote nini suko elaki si ka benga mana fidélité te o mo ba ninga no lobi babala rawana ba koma iko tricher na ndako mabala suko nde basi ba betela na masolo ya mona net ya zui retard ya ozonge la bisanza na ye on dira zui retard ya bilengi moko boye ye mo lobi na vivant na nous telle lingue fidélité nanda kwa libala je dois découvrir donc à quel copique lingue fidélité à comparer l'infidélité avant et après le mariage et ça l'année donc tu vois batina eza mingi wana eza tina oya mibale o na pesi tina mosusu na ko bakisa misato ezala likambo ya l'insatisfaction. OK. Wana nangina lobela alors sur l'insatisfaction sur les plans sexuels. L'autre fois na lobela qui sur le plan comportemental. Le l'autre frôler un peu sur le plan sexuel. Il y a les rapports sexuels épanouis et ça a 3 étapes ou 3 parties. Il y a la première partie ou la première étape de bengi le prélude. La deuxième partie est le rapport proprement dit. Et puis, troisième partie, il y a les repos. Alors, la partie à prélude, il y a avant pénétration. Il y a composé de caresse, embrassement, touchement. Au but, il y a éveiller pour ça. Qu'on réveille plutôt pour ça na kati ya moninga. Qu'on la moussa pour ça. Ce qui est pour réussir partie wana, o etikali. Bon réussir en go facilement. Mais en la basi mususu babala mibali o bazara ba sous-marin kala ba maître plongeur. Ba maître plongeur wana ba bazara banani. Omo na kala piscine en sele biso kwanda mona ba photo ba boti bazara na mbongo te to kenda raté. Mais au mona bâti tremplin. Likolo bâti sika moko. O moto soki alingia ya mibwaka na mai a odenda wana. Yangwe matisi ake komi bwaka na ebale. Na ba piscine olympique pe mswe ezalaka. Moto dendi na tremplin o bwaka mi. Suko mibali mingi baza bongo. Yeso iposa na ye liye. Maman, olia la natalité a pas soso mobali. C'est ça. Oui, que soso mobali avant soit soso moi si. A betana no lipeka, o ningisa lipeka, o préparer. Au monde peut soso moi si moi sali moi fier a beti 6 boya 4 boya après ce quoi yé a mitiki. Et là quoi les autres zanga na ba couple belé. Papa a yebitendeni yo démarrer moi si naye a yebitendenge ni kosa moi ba simbage au simbi boyo zongi si boyo kati si boye aye kaka nzoplo mbala moko. Moi si suko soki akola na babiloko wana. Parce que la plupart des femmes contrairement à neto kansa que basi balinga sexe mingi, moment na que basio balinga sexe baza peut-être moi moukié par rapport à oyo balinga mingi ba prélude, ba caresse. Donc préparez bien. Tant que suko ko na sexe a ko exiger yo ba tout rebelle te. Et loko ça la peu mingi ba exiger ba tout rebelle et ça ka l'impréparation. Pour ceux qui mobile a préparé bien à atteindre orgasme. A bengi suko mobile a lobi non oko banda suko yo musala na yo porte bureau eza polele. Cleaning c'est salamaki. Wana moni maso na bango ele kamala. Suko parti wana ndezo boma basi mingi. Donc suko tambe kokoma na ba pratique. N'habite soko permettre ngana loba avec pudeur mais sans tabou. Voilà. Merci maman. Toye suko na kati ba pratique sexuelle insatisfaction monsieur zo utananini. Les pratiques ou les positions pendant les rapports sexuels, pasteur, réalité à Kanda, je crois. Oui, Natala Kimwanda. Les positions dans les rapports sexuels et dépendant de la corpulence Yamoto, de morphologie. Position pasteur bon ça il a été non il y a question à les pièges.
Nebi déjà le kotuna, ezali kamba kumanima système à brouette. Non, yana brouette. Maman Kapage, la position ils dépend de la corpulence yamoto, na morphologie na yendenge ezali, na état de santé na ye, pe na état psychologique na ye. Je prends un exemple. Mobali to mwasi moko auti ko travailler à l'embi à makasité. Bongo na ye et travailler trop nzoto et boyi. Mais moninga moko parce que a désiré ye, ya lobi ça va, na sala kasipo na sepelisa yo. Zwa déjà moninga o ya lembi wana. Position à kosa la malamu eza à subir. Ko subir ngi kolobake ya kozana se moninga musunda zo sala o ya za makasi. Ko senga yene ti mata likolo eza ko nyokola e makasi a sala yango bien te parce que déjà mutu na ye eza malamu te. Tout comme pe boko kende na ye na position ya mabondeli o ya mabolongo na se wana mais OK pénétration na yo na voie normale. Ye a sala mouvement mingi te. A subir penzate. A ko subir mais a ko PCBLT. Nazo par exemple ba mibali oyaza libumu munene. Pourquoi ba jobo? Onyoko la jo. Mobali oyaza neti libumu munene parce qu'il y a libumu munene. Papa mususu ki libumu munene ye eza neti mutu ana zemi. Or déjà conséquence à libumu munene mingi baloba bongo eza que conséquence il y a libumu munene makasi ezali peni ya mobali ekonda ke kota na kati parce que libumu ezo vimba yango ezo dinda ezo koma mukuse sikoyo ozwi neti azana mwasi oyo azana ba sima mwa minene c'était atopiji na ye eza ya makasi emonanaka mwasi ya ndenge wana siko position ya mabondeli ya kofuka mawana na mobali wana e bando simba penza te po libumuna sima mwasi bando tutana d'où pénétration ezala profonde te et ozala moins likolo pe a mobali wa bando bima pamba. Or oyebi déjà que ce mobali wa bima pamba moi c'est énervé. Moi c'est ko énervé. Mobali pa oyeba te. Omonika mama komi kanda mwana le kana tongo egogo. Or bigogo tata. Mais lokola ko gogola yo te agogola mwana. Oui, sikoyo écart wana botie entre bino. Ça ne permet pas na papa tango osala makambo na ye Alexa maboko na ye liposo pour asala ba mouvement mususu ba touchement mususu na nzoto ya mama pour libumu ezo empêcher. Or ce que vous constatez au monde appelle que la plupart bato mabumu minene wana maboko za mikuse maboko za mikuse moyen penza serré bona position na ye wana ezo zalate na ke siko na position ezala que moi si pour basi mususu mona chaque rapport basi baboti bana mais là des douleurs na niveau ya bas ventre na ye mingi so landeli omona peni ya papa eza moulayi papa koza na taille olympique donc moulayi lekie makasi mazo choisir pe ba position pénétration eza profonde siko pénétration trop profonde là et que de konyoko la mwasi mingi. Exemple ya pénétration ba position pesa ka pénétration trop profonde. Eza neto ya ofukama. Potango ya fukami couloir ya mama penze tikali. Akoya aokota mingi. Ozomona yango c'est parmi ba position o ba conseiller kana bato ba lukazemi. Ba conseiller bango pour position wana. Oui. Alors Nabongo mwasi abando sepelate. Aotik mitike mususu malgré ye. Naba douleur wana azokima akoma ko éviter bo sanganina mobali na ye. Nzoka tango akomi ko éviter e bo maposa na kati na ye te e bo mape pose pa mobali te. Loko la pose za permanent. Soko banga nzambe zate mutna mutu aokeluka moi lisungi na ye libanda. Ozomona. Tozui position neti ezali la que maman la li poso mopanzi papa za na sima na ye mopanzi pénétration ezo sala na voie normale mais na position bango bazaleli makolo esali neti ciseau position na pe na bato mabumu minene
et simba penzate. OK. Ton abato baza trop corpulent, surtout que moi ça donne une zoto mikie makasi et à cause na moi ba difficulté moko. Wana bolimbisanga na kota détail té peut-être ce que tu as bengi na kota na détail. Cause dérangement papa Placide. Bon, na cadre toli na c'est après ça yo na professeur approfondi. Bon et c'est vrai. Ba comme attentif. Bon de mabe passe ya musala na nga yango wana. De passe ya musala. Yo mekisanga après ngana ke ko expliquer. Bon c'est quoi yebite que lubu na ngeza ka pona muto nkola pesanga. C'est ça. Et lubu na ngeza pona muto pesanga. O akobenga pona pese toli na pesa ye. Mais ce que za pona makamsu ki otosa makambo bêtise wana ndele kate. Mama nga ndo sanga bi makambo impoli faut ki mango. Donc nakima makambo impoli na ko pesa nde toli e pa ya ba couple. To so ki muto azo satisfait ba bengi bati en conférence. OK. Mais on aura ba kam moko mokote que moi c'est pas ezalaka. Moi ezalaka. Ezalaka maintenant sincèrement na bombela yote. So landi toutes mes émissions na ça là depuis un certain temps na linga olobela ba sujet yote. À cause de ba problème oyo écrit à Cabo. OK. Na respecter maman opposer nga ba question na yango nazo yanola na yango. Siko tozune tina position wana pénétration par derrière et niokolaka moi makasi. Toké na position ça l'année titangu muto a maladie. Il y a maladie et maladie. OK. Maladie la maladie peut c'est remorquage. Oui, mais ils ont la maladie mususu ils ont empêché en rien batoba ça la basangi sanzoto. Mama Kapash ils ont la mibali mingi banet yoloka. Bolimbisanga banet yoloka. Na utiliser langage vulgaire. Mais ngana comprena kango lokwa moto atea ka makambo sexe niveau libido na bango et à makasi ya likolo trop. Donc sexe pour na bango ezabilia. Je me rappelle le cas d'une femme Nayamba qui lobby, une jeune femme à cause de 24 ou 25 ans. Bauti ko divorcé na mobile naye et lo baweli nini alobi papa pasteur mobile nanga kenda musala zongi azaka fatigué yazaka fatigué oh nga sexe ezabilia nanga j'aime ça mutu mususu ofinga mwana mwasi wana mais oya yebia komona peut-être eza niveau à libido na eza plus ezo senga ye alingela yango ndenge wana nazo kanisa pe à l'époque kala maman mon azaka ko encadrer abelaka à côté hôpital l'hôpital esika kotaki mokomosusu na ko rendre visite maman nazolela azaki deuxième femme ya papa moko ayebana pe na mboka na biso wana le kwa Mobutu mama wana bombelanga talobi pasteur bakanginga na micro ba VIH dona na sida mais mobali o aza marié mobali nanga wana azo exigenga to sala na ye amour na état o nazali tellement nazobo ya mobali akati kopesa mbongo a traitement alobi asala ata na munoko otuna nga ya moko makambo sa na munoko no répondre yo asengi que to sane na munoko parce que moi si malgré ye azo satisfaire mobali wana na monoko po azwa mbongo ya traitement mobali ayebaki mobali ayebaki po mobali muto amemaki na hôpital oui mobali baza malade bon nayebi te soki mobali pazaki na yango mais elle m'avait parlé plus na ye moko oui alors omoni na niveau moto akokomela bongo akangaka motema te siko moto abongo soki eza maladie moko eza grave te ekosenga ke moto asangisa nzoto position ya bien ezaka position missionnaire eza ya ndenge mutu alali nzungu na kifini quoi okomona que à subir kaka asali mouvement ebelete pour état de santé na eza kitoko te. J'avais une amie tozao sa ne ba mission kala aomi yeba na pesi mbote nzamba pambola mama nani oyo mama nani azaki marié abanda sanga lobi pasteur ngata na obela malamu na kufa na sia mobali mama nani azama mama nani alors le babinga il faut na kufa na sia mobali ata malade yango eza ndeni na boya po abima libanda OK. Donc automatiquement, on comprendre que mobile a kokokanga motema te.
baka ya bongo ezalaka baka ya bongo eza donc napesi quelques positions oyo ekoki kosalisa bato to ememaka insatisfaction au bongo moni moninga komi obima. Je me rappelle avant to yano na makambo ya monoko camarade moko mosali ya Nzambe abalaki chaste abalaki mwasi na ye mwasi nazalaki vierge. Alors, tant babalani, moi c'est linga kosangisa nzoto te. Moi c'est kimaka, mobala se plaindre, bapesi maman, pasteur batoli ndenge nyonso mais ebanda lekate. Ozo imaginer que ba memi likamboti na famille epesi toli mais changement ezate moi c'est kimaka. Or ba komaki déjà kobota. Donc elle cédait rarement. Et ye kokoma que ba vandisi na bato église. Bapesi maman pasteur toli, ma pasteur a beaucoup changé. Lisolo bimi libanda, ngape na yoka lisolo wana. Mais comme ba intéressé nga na lisolo na bango te, moi na tia mutu ezati. Po ekoma que moi c'est azo bimsa ba secret ya libala. Dieu merci. Un jour, moi c'est à Landinga dans l'une de mes émissions où je parlais de la sexualité. Avec Obeng Sanganandaku, tant que Bandiko Solo là, elle m'a posé son vrai problème. Son vrai problème est matrice naïe est nase. Matrice est nase. Papa pasteur Sukoyo a na taille olympique. Suko papa pasteur peut ba prélude ayebaki yangote. Ba prélude nzoka et permettre que pas ya mobali nano. Akoka ko lubrifier sécrétion moko mobala bimisaka. Avant à éjaculer. Et ça, la sécrétion, et servaka na ba caresse ya peni. Moi, si pe na tournaye à lubrifier pour na ko préparer terrain na pénétration mobile et ça la maçon que ba choc et ça. Pour ceux qui nzela wana za lubrifier te ba lésion et koki ko salama. Ba lésion ezama ba pota moko ya mike au moni ko sokolane et za la passe. Alors, le papa pasteur a yebaki angote. Papa pasteur a kendaka na brutalité nyonso. Yazaka reçoit au nom de Jésus reçoit partout. Nde moi si akoma ekokima. Alors, na tuna ki moi si so kondima que na aidé bango na mobali na pesa toni ensemble. Elle a accepté na vandi si bango na bandi ko lakisana nkoma bako banda na préparation ti kokende ti na suka. Nalobelo komoko na ba page wana mususu o moi c'est ayokaka o ezotinda kimisa kanzo tonné na rapport eza la brutalité o yakoka ko connaître na défloration na ye mokolo mobali aliposo ayebaki nzoto asala kié ndengeni. Or il existe des techniques pour dévierger une femme. Ba dévierger ka moi c'était na pénétration ba moko te bakenda bongo te. Et en ndenge ba préparaka ye ko zo mokolo moko mokolo mi ba. Ils rappellent na parrainage nango. Ba parrain na bonde fa pesa matéat. Siko so parents yebité auté ndenge ni. Est-ce que ba parrain bazara na accès wana? Déjà tant bondimi batuloko la parrain. C'est que bondimi ko fongoe la bango motema. Ba parrain ba parents na biso ya mi ba. Mais ba rappel makasité, lisusu. Des problèmes. Maman Kapage. Lelo mona mutu soka eko luko parrain za po mona ko na mituke belé jour alibala bo pia bango mutuka mo we mema bango bo louer salle mutuka monsieur mema ba fille d'honneur na ba garçon soki de nini wana et donc batu ba ye ko landa bino non pas pour na toli oboko pesa bango mais ba viser ba intérêt pécuniaire ba viser ba intérêt matériel nde omoni pe ba parrain belé babeta magoda na ba fiel na bango ebele ba fiel belé pe babeti magoda na ba marraine na bango pona nini ebandeli balukaki batu batalaki mbongo batalaki bongo te batalaki boyebi te batalaki pe kobanga nzambe te omoni ngana ko marteler plus sur kobanga nzambe parce que quel que soit problème ozana yango soko banga nzambe otengama te okoluka plutôt bato bakosalisa yo net na ba mission boye mutu ako vanda kawana pe azolanda mateya place sungi
esungi ete to comprendre ete atuni yo obengisa na ya to solo là tout comme oyebi ba sexologue belé o ba itangi yango na classe bako salisa bango mieux que moi. Vraiment. Je ne connais qu'en partie et je prophétise en partie. Vraiment. Siko mama Kapash na bavandisi bango pona ko na vandisi bango na pesi toli na la kisi comment ko préparer moto na moto po basala masolo na bango bien na ba position ko ki ko zaela bango favorable na ke toujours par la voie normale. Okay. Tant na lo ba voie normale na ki ma la voie anale. Bato ba couple belende ba fandine na voie wana mais ba azotima ya ba anal wana ndezo salarage la voie anale nangina kende na nkutu na masumo te mais les rapports sexuels par voie anale babengi yango la sodomie nzamba malamu nzamba zwa lokumu eloko ezote ya biso lelo ezolakisa ke voie wana so mbala okende kuna kopanza yango eza makambo ya pididi ndeko na biso ya américain oyo azwaka bana mibali na nsima omoni nga BBC ba démarche ya bana mibali ebele apanzi ba ebele na nsima même na mboka na biso tomona mpe bapede ebele oyo bazolela to bazobela nsima ebebi soki baza franc les homosexuels bakoyebisa yo que après rapport wana mobali a éjaculé na anus na ye bafinisaka toujours par kokende kopurger. Pourquoi abimisa semanso batiki na kati na ye po voie wana la voie anale ezali esika oyo elongo banité. Mais à la longue n'est-ce pas que bakoma na ba problème au vanda mopanzi. Tanga no to vandi confortablement. Pourquoi pour toi mubimba tout new ozomona mais bango bazo difficulté ya ovanda pona nini carrosserie nyonso se mwangani likolo komemaka basaki ya fufu na nzela bandundu komemaka basaki ya fufu abomi nzoto na ye moko eza voix o elongo banité. C'est possible, quelle que soit votre situation, bossale la voie autorisée, la voie normale, sans que bonio kwama. Si koyo insatisfaction pour na chuter na eyanowana, mosusu ezali ko utela wapi. Bambrassement, ton a moment ba caresse, nzoto ya partenaire etinda solo. Munoko ya moninga etinda solo. Bière na cigarette. Mama bière na cigarette ko se comprendre po ezabilo kwa libanda kotisi. Mais ana misuso munoko na ye lumba solo pa linga brossete. Misuso maladie ya poumon. Maladie ya poumon ça se soigne, non? Ça se soigne. Ils ont des bonbons, ils ont des kisi, oh mutakoki ko banda ko mekozwa. Bilo connaît soit zui chingom avant un rapport, azui nini ba bonbons ezali ba menthol, o ekoki ko salisa ye. Apusa na pembe na minga nga bako aider. Mususu eza ndenge ya salité ya munoko na ye. Chose curieuse, bata munoko solo na mapeka solo balinga embrassement mingi na fingi mutute bolimbisanga balingi ba jeu de main trop pona konyoko la muninga bokokuta na bosolo la bo yazaka ka munoko verio neti bandeke ya Nestlé alingi ba jeu ya bandeka Nestlé pamba pamba ka munoko epusana c'est ça so linga munoko epusana ye bandenga brosser ko brosser ezaka na technique na yango na ko expliquer mukie comment ko brosser mino balakisi biso na minganga brosse na basalela yango boye te ozochuba bakenda nango ozorote moni rotation ozosala na brossage na yo ndenge ozobalola yango wana ezokota na bakatikati ya banzela minu ezolongola basalite minu ekangama wana ya mibale basalite mosusu ekangamaka eza mwa mutu makasi fil dentaire je crois babenga yango bongo ezali na place akotisa ya batige okolekisa fil dentaire ozo longola ba misuni tala misuni la na mino soki elongo ete na tongo tango la mukoyo ka mwa solo epolaka et se fermenter na butu na basoi oyo bimisi na monoko ndenge e sokwa makite zaki brossete ekobimisa mwa solo wana siko tango zo brosser omoni likolo awa na se azolo menandenga kati na pale ozwi musapi oyo
ozonika na yango wana soit ozwi tissu moko ya pete omouye yango ozonika tout doucement eza partie eza sensible makasi ozonika na yango esika wana kozwa ta ebele te po eza musuni ya pete e olongola yo bosoto wana eloko mosusu ezali lolemo na biso surtout yango nde base bakoko balakisaki biso kekele kekele ezalaka ermonde tozwaka brosse ozopalola lolemo boye tosala yango likolo kekele wana kosalisa yo oguruti omona bapembe kushe wana ekolongwa ekosala ke munokono ezasolwa bien eloko oyo basi ya mabala mingi nde banegligeaka yango omoni ba jeune fille tobengaka bana mikia ba 25 ans bana moins de 30 ans na ba sac na bango eza passe eza passe omona azangi bonbon eza moi passe eza passe omona ye azangi lingette ya que soit que se soulager à s'essuyer à boaki mais omoni femme mariée ake ko se soulager maboko pamba azongi maboko pamba bazaka pete lokola bawara ke mbili keza kuna asali toilette intime tangu sikoyo azo se raser te azo bomba bosoto wana na sous-vêtement kaka wana tango tipoko abandotinda solo bon ye pas za soki ka papa bandi ko embrasser bo akangi mutu ya papa agumbi yango neti mutu azo changer vitesse akiti si mutu ya papa na se déjà tango akiti sabongo se kazo la se kitaka na odeur nini ozo pekisa mobali ako kisa posa na ye convenablement soki pas reprocher yo okoma frustré olinga reprocher ye pas bimite papa pe na tour na ye alingi pipe yo papa olingi pipe yo papa olingi micro o désinfectaka micro na yo te ya ta ba micro to sela na ba église aussi to désinfecta yango siko yo micro naturel nzamba tindelo na mokili yo poko olingi ka muninga bo bandaka bote chéri akapela bo bandi bo akapela alors soignaka micro na yo solo wana ezotinda ekolembisa pe muninga ekobayise okokisa baposa na bien te po asali sou kitoko te asali tika asala. BASEC signifie Bureau d'appui et de soutien pour les études des Congolais. Nous appuyons et nous soutenons les études des jeunes Congolais ici au pays et puis à l'étranger. Nous sommes une structure chrétienne. Nous le faisons volontairement avec nos peu de moyens que nous avons. Notre souci seulement, c'est le développement de la jeunesse de la RDC. Ce qui fait que souvent on a eu diplôme d'État AWA. Nous avons plusieurs facilités à coder à côté de l'étranger. Moi, je pense que ce sont des initiatives que nous ne devons pas négliger. Apparemment, c'est comme s'il n'y a pas, les gens ne voient pas ça. Vraiment. Mais quand tu es dedans, tu vois le poids de ce des sacrifices que l'on te doit endurer. Je pense que c'est à féliciter et c'est encouragé. Ces actes nous ont été impressionnés. Comme on a fait subitement boué, distribuer bien, il y a une classe. Nous avons vraiment un enseignement cassé. En tout cas, nous avons vraiment abattu la Bible. L'avenir du Congo sera en commun. Parmi vous, il y aura des ministres. Parmi vous, il y aura même un président de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous vous préparons pour ça. Maintenant, nous pensons aussi aux orphelinats. Pourquoi? Puisque dans les orphelinats, on trouve les jeunes incapables d'être en classe à cause de la situation à Bangui. Il y en a qui ont perdu des parents. En tant que BASEC, structure qui s'occupe d'appuyer et de soutenir les études des Congolais, nous sommes obligés d'aider aussi les orphelins. Merci kaka pona batu misusu aza mbongo me ye mbongo na ye ka ambiance ka me bino okozwi tamba akwete kati ya bino boyela biso biloko on apesi bino ka merci. Mathieu. Merci papa, en tout cas, Tozo continue vraiment très bien, très bien. Na kati ali solo pour émission, ils ont bien pour rappeler la à Motuya, na yeba kité que faut moi et la maya mukie ko brosaka likolo. Biso to kibara na sema likolo yondo la kinga. Merci maman. Village nangai, na expérience na apprendre peu. Merci maman. Donc ezala qui nécessaire vraiment oh la kisabiso makabo malgré ba nous ba mona ngo tabu na lokuta, mais na kati ya subasima bazo tala pe bazo ya Motuya. Bongo nde mabe. Et ça peut pas si na partenaire mususu ke na libala ebisa mobali ne ke na yoki moi solo mabe to brosser misu babanga
et surtout bino ba papa bozarande mingi mieux placé ya koyebisa biso mais ce que outi na moi si à ça la yo reproche il y a des kambu moko songolo pakala et puis ça rappelle problème na balani yango peso ça la passe et puis deuxièmement les kambu oh yo le baki a fellation on dirait ça peut mabe au toucher point wana na likambo tala ki lité a le baki ba position mususu ke yo matela papa likolo poto approfondir te ça peut mahambo bible pekisa et ça peut mahambo moi ça autorité sur mobali. Maman Kapache, merci. Nabandi na préoccupation ya liposo. Lolendo nde sala moi papa mingi. Mais bayebite suko que lolendo na bango kozanga ko sala o moi ça zo senga yo. Surtout que ça pona bien na yo. Olumba soloté. C'est ça. Ozala propre po ya bimisa le meilleur d'elle-même. A komiso penza na top. Tango yozo boyela ye yango pona lolendo o yayo me yango kasi base belé na utolo batanto la ke ba bima libanda omoni bozala ne na makambo nyonso mais côté kuna lokolo se pelisa ye ta bandi ko luka pe satisfaction na ye est-ce que soko li pende za problème ko sokola au perdre nini ça ma pekana yo au rasé mama Kapache no betelo li solo moko na matadi na rond-point Zanza pona baye biango na cinéma Valais je crois église moko zalaka wana pas pasteur Roger en son temps na animaka conférence moko ya ba couple oyebi que tango komi na débat moi si moko atelemi mobali na zalaki wana alors bi papa pasteur ngala ngina tuna soki eza normal mobali nango bo mona ye avant ça la rapport bien il faut à obliger nangai que na yoke sola mapeka pe na fi baba poala mapeka na ye alinga pe ko kata yango te bazana ko wana sorcellerie eza milimo eza mais fantasme ya mabe fantasme oui mais ya mabe siko parce que lokolo za solo omoni ba poala na biso nzoto surtout ya mapeka to ba poala pubien so ki ezo za la soigner te ezo komaka milai et botaka neti mwa bambungi omoni ndenge basili etelemaka na basuki et ça la bona mwa baloto soko ozo kwanza wana omoni bapoussière moko ezobima déjà biloko ezobima wana eza kitoko te ezolakisa koso ozwi bainfection songolo okobebisa mwasi na yo opesi ye maladie tu vois un peu moi j'estime que est plus heureux c'est papa oh il n'y a pas plus heureux que ses papas oya yo kaka bosenga ya mwasi na ye en matière ya 500 zoto soka biso position na ngai esimba te so lingi na sala bien tokende na yo boye au perdre le côté soyez seulement équilibré ya na position na ye yo na oya yo mbala musubo sali ya yo mbala musubo sali ya ye bo perdre na binote na ye na likambo lobi ya ba position ya osale la mena. Qu'est-ce qu'on a troisième question est-ce que mobali soki a moi c'est azali kolo mobali azana se eza ko dominer ye na pe sa réponse mi balé réponse eza d'abord non tala kalezaka so mobali ofinga moi c'est alombana na sala yo omona moi c'est azolela mais lelo e comme so mobala bongi alobi bo moi c'est to sala na yo sala nga pe na sala yo et tu as équilibre pour na nini moi échange wana et ça va bien et ça la kitoko mais sur le plan spirituel na ko conclure te na likam na loba que eza milimo mabe mais na yoka mwa basi ebele koloba soko lingi o dominer mobali na yo o contrôle kaye nyonso yo zoloba ya yo kaka asalaka linga kanso bo sala rapport sexuel yo zala au commande donc yo ozala kalikolo nazui moi ba témoignage ya bongo ebele ezape bongo so moi sozo za likolo mingi bando dominer mobali donc nazo pe mayele ah merci maman pour ça singa la mayele siko na osala nde ba recherche pona luka koyeba eza du na nini je sais aussi que croyance ezapeli kambo à la foi soko ndimi et kosala mapendenge wana oui alors lokola na yoka map Kapache alobi ezala pe bongo na osala vraiment ba recherche bosali sanga ba o ba yebi ba vraie cause na ba un plus na mateya nanga pona sunga bana nzambe vraiment toye siko na o ba bengi kunilingus na fellation
koléché na ko sucé ba suisa mobali ba lechaka mwasi na kota nanga na makambo lisu mutote bible boy to etindi na kota kuna te déjà ba bino bo makasi na to ba pasteur na sepela na makasi po lo ba pe makambo na moko mingi moment na généraliser a ezalaka na respecter za opinion na ye amalobelande ya mingi neti ngabo bana na botama na sana ngango na nte siko a koti sanga na kate kitunga nende na bonanga na bo ngana sala ngo na nute na bipete so na rataka me na sala yango na nute d'abord tu bible papa tiata 12 bible tandata ata 12 tandata 12 bible awa mama tebe pasenga te na lobaka mbamo boye nga akoli na catholique moi si nanga na akoli moi na missioni akoli na kati ya église siko biso eza d'abord l'éducation chrétienne o makambo bando te ya biso etikala lobi na betaki tour mo boye na kende poselenga kana kita l'église nanga place na kulela na Sainte Marie Madeleine na matete vers ba 19h nanga tena ke na mo ipo na yebani quand même na linga kite ko la musala mayela batu belé na ke kotala yango wow et rappeler nga makambo ebele atako na moni yango mwa mukie ezongi mwa mukie sima mais rappeler nga mwa makambo mingi nazo lancer appel moko awa naza lisusu na catholique te mes églises na kulela soki bakondima na ebite ba papa mokambi aza kuna nakoki ko repeindre kotie sa ta peinture na mur à libanda soki est dérangé te na ta peinture na mur à libanda nga nazwa charge wana ba décorer parce que côté éducation l'église catholique moi recul pour na kobongisa bon na yebite nga na mona penatina yo ya lemba oui na yebite soki bukani ok na yebike église catholique na matanga moko wana et surtout que ba commencer ba place à kolelela batna ba kati l'église et ça vraiment défaut bon na yebi na yo kaka que Vatican azora les sous charge te à ba paroisse oui et comme ba paroisse ba moko basala auto prise en charge wana nde ba bomi or si ko se pe paroisse voilà so besoin na bato ba moyen penza te et tungisa pour paroisse net Notre-Dame jamais connaître le Kambabongo. Omoni alors Saint-Alphonse ils ont la batumingi batupé ba moyen ndenge mo Saint-Augustin mais surtout zu ba paroisse mususu natanga pena ba kombote na Saint-Augustin toi na Saint-Augustin toi na Saint-Benoît toi pe na résurrection na Salomo. Ok. Nalemba toi na 4 églises catholiques Notre-Dame, Saint-Augustin, Saint-Benoît, dans la résurrection et puis l'île au centre. À ce que je sache. Alors, nazo senga eza quand même ba souvenir o marqué biso comment na ngo ezozala bien et ça lisa biso makasi. Éducation wanande natambolaka na yango sikoyo poto kotana ke na polémique te nangina loba bible te lisu mutote mena lobela la science na lobela kimunganga quoi que na munganga te voilà ce qui est conseillé et ce qui est déconseillé na bato balinga mingi kosala rapport sexuel par voie anale yoka ce qui est dit soko lingi kosala rapport na yo par voie anale pardon, voie buccale, namunoko. Avant rapport, bo brosser mino nabino, bo utiliser gel buccal, gel yamunoko. Nango na te ara gel ango buccal na ebindenge zalaka. Na sale la te mais na pharmacie ezalaka. Gel ya kosokola nango munoko. Et ça lisa. 1 heure du temps avant bo sala rapport nabino to makam nabino, wala no lobela ko sucer mobali. 1 heure du temps avant bo sala. Ko brosser te ponanine ceux qui ont brossé et ça la mingi que batumsu bazana bapota moi ba lésion na kati ya monoko makila et bimaka wana alors bapota o monoko esali so ekutani na infection et kokote sika wana et ala motomso na ba candide et koki kokote la yo ba infection vaginale ezakebele ba infection eza lié pe na biso mibali ezaka mwa mingi okoti kelango moninga na monoko. Il est encore conseillé que ce bossili rapport na bino 1 heure après ne beaucoup brosser ne brossez pas immédiatement tant bossisi ko ça rapport sexuel bosez la 1 heure après ne bo brosser
il est encore déconseillé yakola la paix sans brosser. Ok. Ponanine. Tangu mobali a sali biloko na ewana. Toyebi que na kati ya sécrétion mibali to bimisaka et ko sala mape que liquide sperme et diembela na lo bango boy. Et ko sala pe que sperme et diembela et se glisser. Parenthèse amkie no fungola. Ndo yoki batu ba mobali wa wanga na zemi alobi to sala ki coït interrompu. Yesu ko lo bananga azui zemi ndenge nini. Mobali abosani que coït interrompu wana moi ça qui na période amabe. Tant bosala na kati ya sécrétion na yo wana. Moi malome ndenge bongo Bible zo benga sperme na lingala malome et diembelaki. Soit bozonga ki kosa la deuxième tour. Mobali tango éjaculé tour à l'hyposo na période tant on a le baki à repos après l'acte sexuel. Moi ça ko bando caresser nakola ça na mutu wana a fini ma casité au monde nazo simba boye et au sala sperme o etikala ki wana e ko bima to soka tiki mwatan e omi bimela yango moko siko so bozongeli kaka deuxième fois na bino deuxième coup bongo sperme peut ko se glisser ndo moni moi ça zuize mi sans que ba on balé ba yeba mais dans la période bien to ça ki libanda to ke bondeni na kangi parenthèse nanga toke ke salami suko na kati ya monoko ya mwasi abrosete yope mobali obrosete alali nango na butu se fermenter fermentation wana moke ekoki ko banda ko botela bino ba maladie na mongongo ekoki ko banda ko botela bino ba infection ndenge moko na mobali azo lécher mwasi na ye. Non, kabato belé bazolo ba moi si nangaza ka propre. Ouais. Moi ça cause la paix propre mais c'est attrapé qui infection bien avant. C'est ça oye baté. Ah oye baté. Omoni assez attrapé infection bien avant. Et dans la banzoto ceux qui ont eu infection et l'accès ambalamoko. Mais mususu et garde infection tomulayi. Tango suko yozo kende ko lembolaye. Ba microbe wana ezokota yo na munoko. Oza sûr que so inyo so boakaka. Ezakata na ndambo lekate na tongo kutu ya to brosa keza na mai ndambo lekana mungongo tango sikoyo sali bongo obrosete olali microbe on appelle na kati ya munoko na yo tango kuti ba lésion ezako se développer muke à la longue il y a risque ya ko contracter le cancer ya gorge. Okay. Oui. Okay. Au lieu ya ko tala kaka lengi ya otala lisumu to lisumu te totala nanu kasata ba conséquences sur le plan scientifique. Ouais. Et ko botela yo cancer ya gorge. Eza universel et yebani que ba infection musu ya basi ba soigner yango na ba pilule. Moi so kamata pilule avant d'ici na kati ya nzoto na ye. Dis-moi un peu mon ami. Tango siko yo ou attraper infection vaginale na munoko na yo. Olobate. Ah voilà. Hier siko akobanda ko soigner on no bando fi ba pilule loko la bonbon to et ça la mandenge nini. Nzamba yebi pourquoi ça les loko ne sika na yango. Donc pona ko kima moi ba danger wana mi batela. Mi batela moto mususu abanga na lingi kaka yango oyebi ko linga kaka wana ezako uta na likamba déviationnisme sexuel. Ils ont fait partie à déviationnisme et puis moto akomi moumbu ya pratique wana. Nayoka bana basi mswa zoloba ngava maso na meli pipe te na ko sala te malamu kutu na sala te mena mela pipe nanga donc elengi akoki koyoka na nzoto na ya basi ye komela na munoko ba pratique na ye ti ya meseni na yango etika leli bongo e uteli batu wapi e uti na industrie cinématographique oyo ya ba film pornographique ba présenter biso nalanda formation moko na prophète Léopold Mbadou Nzambe a pambolaye honorable prophète Léopold Mbadou Nzamba Beniso ya ebele déjà à cette époque avant babilo kwa ba Google oyo ya babi plutôt na mboka na biso bablo ba réseaux sociaux. Après ça, il enseignement sur la marque de la bête 666. Dans un livre,
Il a parlé même sur le New Age. Atalisi comment New Age balinga ko gouverner par les chaos. Il crée le chaos na bamboka. Bango ba ko même solution mais moyennant ba condition moko. Ndo moni ba pratique ya mabe mingi côté libiso. Alors moko na banzela balekela kapona ko kanga bamboka, ko kanga bato eza la sexualité désordonnée. Nakati wana il nous a parlé de pratiques homosexuelles. Otozomona lelo, il dit na livre na yepe na mate ya wana ba pratique sexuelle mingi e outi na baniama. Donc ba s'inspirer na baniama. Neti araignée aza na utiliser terme homosexuel pour ba comprendre. Araignée aza homosexuel. Lion aza yango. Okay. Oui, et ça na moi baniama o baza bongo donc bazwaka ye mobali na muninga musu mobali. Siko ba pratique wane uti kuna. Okay. Zwa ba pratique ya ko ganga kana ero 500 nzoto pona ko lisambo wa transport. Mama ezala katekala e wala ba stratégie te na ebaka. Na ebi. Mama kapache za pona ko lisambo wa transport. O kamtazo ganga neti ntome la tia moto to kafa moto et tumba eskit. Ayebi que obina sina solo la mukomsu na ote yazaki basi ba mama na conférence kande na ndima ba conférence nanga mama moi bisinga lobi papa mon babiloko wana moto beta ngo poto accompagner mobali. Yes ko kansaita no beta bongo na koti na kati ya ben alobi o ya ben ezala kana koti na ben na bandio gemir mais mingi penza zala kara moi bendaski alors ba pratique wana ya kobelela kabelela to ya ko hurler eza na basusu eza ndenge nzamba keli bango mais ba mususu ba mekole ngona ba film pornographique ba producteur wana ya ba film wana bango ba s'inspirer na baniama parce que mingi na bango baza bato ba science occulte. Mama Kapache ba film wana nde mutu créer bato pe ba conflit belé na mabala na lobamba mususu mutu na mutu a réagissa ka ndenge nzoto na yezaleli. Mais lelo on dirait pas signo so ba komaka ndenge moko soka bandelio baloba nini baloba sundeni ba mama na tema kelele wana batia wana wana babidi mutayebi yango yemta créa bon tipo voilà bakio alobaki ya bakio wala yemta créa yango so la ndeli bakio ndeko wala lobaki créa mingi eza ndenga mutute. C'est ça. Eza na ba balelaka eza na ba sekaka eza na ba oyo abanda kotia net azo gemir eza pe na mususu azo kana e bien mais aoganga te aobelela te mususu akoma biloba loba mususu pe aza agité mususu pa osala nyoso wana te bokoyebaka akomi tango azo kango manzaka azo diota yo noka mama mwa lobi yeso akomi na niveau na papula bambata et à bambata te pour kana yo ebele parce que ma conférence dans gagnon son atika toujours temps ba question. C'est bien, très bien. Même l'église son até dimanche natika toujours temps ba question. C'est bien. Quel que soit thème on a développé. Bon bien makasi. Ndenge biso to koleli l'église biso. Bien vraiment. Alors ba pratique wana siko omoni muninga aza na ndenge ne mso avandaka kimia me adiota kamanzaka siko lokola papa ayebi que baninga babelelaka abandi obligé moi sinaye belela yo pe belelaka kaka yo pe belelaka kaka. Or en voulant devenir comme l'autre on cesse d'être soi-même on cesse d'être soi otiki kozala yo moko tozala naturel tondimana na ndenge tozaleli wana esengo eutela kuna bilanda landa nde memi batu na ba pratique ango ya monoko et memi batu na ba pratique ya sima pe bongo na bongo. Vraiment. Merci en tout cas papa Placide to comme na biso ko silisa. To côté ce qu'on a message ya mwana oya bungi na Canada affaire familiale distraction côté mingi na réseaux sociaux ba maman vraiment ko calibrer famille ko éduquer ko orienter eza lisusuté. Eza nango marambo ekoyela kabatu mais oya communauté congolaise ekoyi okoki koloba nini surtout na encadrement ya ba jeune fille pembeni ya ba mama po yo moko pe oboti biso basi.
Non, préféré maman Kapash na lobelana ba papa na ba maman parce que encadrement ya ba nezo dépendre na biso mibale. Maman ozo mema apport na yo, papa pe na mema o yangai ezo sunga bana. Scientifiquement parlant, ils ont démontré que bano bazuka affection ya maman kaka. Bazuité ya papa. Moi autorité ya papa na ba sentir yango. Dans la plupart des cas, bana n'entend bako la ka sombraka dans la prostitution. Oui, ba sombraka dans la prostitution. Nako recommandé bato livre ya écrivain peut poète nabiso Pichi Banda. Akoma kango déjà n'importe ya Zahir, c'est quoi dans la poto hein? Akoma livre moko femme libre, femme enchaînée. Oui, femme libre, femme enchaînée. Mais Nakati, il a beaucoup plus parlé sur le sexe commercial. D'ailleurs, Nakoma peut exploiter yango pour édifier les enfants des dieux. Nakati livre naye kuna zo démontré a tie yep a sali référence à ba psychologue, ba psychiatre, ba sociologue a sangisi moi mayele po ba koma livre wana. Donc moi je suis à Koli Penza zui bokonzi ya tatate na bokoli na ye ako développer ndenge na otoloba esprit ya prostitution ozomona ndenge moko mwana mobali akoli azui kaka bokonzi ya papa autorité ya papa maman démissionnaire azui affection ya maman te na kokola na bango bazaki un peu brutal omona mutu aza brutal par rapport ya basi a traitaka basi na respect penza te c'est comme si azo se venger na maman na ye o ya pimela ya affection na nzoto basi. Et ça la m'a appelé moi bongo. Alors, na makambo ezo ça la m'a pas ya bana ezo la ki salisusu ke ba parents toi ba démissionnaire. Tozwa katan ya ko solo la na bana ti. Bana ba ole ki satan na bango beaucoup plus na ba réseaux sociaux. Bazole ki sabatan na bango na play. Bazole ki sabatan na bango entre bango bana. Bango nyonso baza vulnérable, pe ba novice par rapport aux réalités de la vie. Ils ont besoin de l'encadrement ya mikolo. Ils ont besoin de l'accompagnement ya mikolo na makambo na bango nyonso baza kosala. Maman, les enfants ont des problèmes où ils ont dérangé bango. Namon akata na église soto tei touchant makambo etali bana. Tant to sala ka appel na prière. Mais au monde bana bazo sambela baolela mwana moki ao sambela azolela na motema moko parce qu'elle s'est retrouvée vraiment na kati yalité ya to vandisa bana to solola na bango li solo na biso na bana kozaka mbongo to pesa bango te l'amour vaut plus que ça le dialogue vaut plus que ça kovanda kolia na bana esika moko tout autour ya table nde masolo ya famille et solo la maka nde pa yo moni pe moboti azopesa vision na ye ya vie et pas ya bana na ye azo communiquer bango éducation o ekoki ko salisa bango po lobi bazala na bato bazala bato nde pa yo moboti aye kolisaka bana na ye le civisme omoni makambo ya nouvelle citoyenneté ba na mbo o eza na mboka na biso namoni il y a même un ministre oyo à éducation nationale donc babalisi yango éducation nationale na nouvelle citoyenneté ou so na sanité babalisi yango bongo à l'époque il y a ba papa Lambert Mende na ba gouvernement ya Kabila makambo asi nouvelle citoyenneté ezalaki mais pourquoi ils ont connaître difficulté ya ko décoller pour ils se limiter à niveau il y a l'État. Or l'État a organisé la conférence ni même le ministère wana pour baya ko solo na ba famille basala kayangote. Ba se limiter à niveau msu ya ba colloque moko et les qui entre politiciens et silibongo. Ngana osenga na bango ba kende mosika koleka wana. Lokola ba membre du gouvernement baza na possibilité ya ozula biso ba psychiatre ba psychanalyste na ba psychologue mais à côté batie ba sango batie ba pasteur batie ba imam ba bengi si biso ba bengi si ba parents l'État atalisi biso vision na etango azolobela makambo la citoyenneté tala biso lokola l'État tolingi totambolisa mboka boye biso lokola na base to gera kabatu wana to na contact direct na bango to kopesa pe oya biso makanisi
et qu'on permettre à l'État nabiso avant de sa cahier de charges, il y a bien. Maintenant, dans l'applicabilité, il y a ma cambo dans la cahier de charges naie, asuka nango ye mokote. Azongi selango biso basali anzambe na ba leader d'opinion. O mutumo za na club naie, mutumo za na curie naie, mutumo bo bayo kaka. Zo batoneti kindu muze kindingu. Appelle bat bayo karaye. Appelle bat bayo karaye. Tozui lelo neti ba papa na biso sango, tozui ba Maria wana, ba bato ba yo kamatoko se voiler la face. Utiliser de telles personnes. Bino bozo ba tiktoker, ba youtuber, boyo kamara mingi. Mais bon ça l'effort, il y a quoi accompagner biso l'état. Na kati ba programme na bino boti ata 5 minutes à pamba. Pour na côté ya sur la famille. Moi kwanga na bino pour na couvrir et sikawana yangoyo. Musale sala ma pepele ezali kambwa li solo na base siko li solo na base ba paronde ba benga rapé biso na basali to bato na lobi wana ba oya molimo batei makamba molimo ya mayela zebi batei mayela zebi bato mibeko batalisi biso mibeko na chute na likambo neti oyo. Oyebi mama Kapash bakanga bana mingi bandoki po mwana za na masuba mwana za makwanza nzoto mobimba asuba kasoki alali alobaka na se apongi to aliaka mingi to aza lokoso. Prophète ayebisi parent to pasteur to sango mwana na na sorcellerie basini yangoyo azana makwanza esila kate wana yo mama oningisa mutu mingi ba mama ba mone abiso abaki solo mwana na ndenga suba kaneza ka carburant mobimba tiaka na avion na ye mais na mutu ayekoli la psychologie ya mwana aoyebisa yo boye makwanza mingi pa ya bane utaka na malpropreté mwana uti ko sokola na mutu ke kauki te na nzoto aye ake asokoli bongo do sakani na mutoki wana asokoli ebi msaba lototi ezobebisa po ebima loto po nzoto ne sengi loto me mususu pendenga nzoto ne bimsa makwanza esika mwana alalaka na kati ya badra ya salité couverture à salité chambre na ye biloko ya salité belé na kati c'est tout à fait normal que mwana abima makwanza na kesiko na ka kosuba au monde kindokeza kuna te na kei na ka ya osuba. Il est conseillé déjà soto le ki 18h to ke de 20h moi na to mukolo mela mai mukie mela mai belé la journée na buto mela mukie nzoto sikoyo mingi so la musibiso to kende kosunyo la muso kende kosuba e yaka na bandoto oyo ka batu mingi baloba ndoto kosuba esala maka mais aussi mbambongo la mukaka maboko pamba yaka masuba nde osuba donc nzambe abongi sur organisme ya moto na lolenge te koka ko salisa ye et sikoyo mayele na ye kufi ezo salate vraiment pona ko remédier net na situation ba no kindokite yakindoki ya makamususu meza mukie koza ata 10%. Mususu ezara normal. Eza normal mwana melaka ba mai ebele pona ko aider neti mwana ya bongo. Mikolo pe ba melaka mai, c'est ça mikolo mususu pe tozo ba témoignage. Yango na ngina koma. Na nota ki na subi nazo komesika wana. Organisme na biso ba discipline ka yango. OK. Ba discipline yango nde nini? Lakisa mutu nanu ke masuba bakanga yango te. Kokanga masuba trop et botelo ba maladie. Tango ki posa ya kosuba va te soulager. Surtout na mwasi na mwana mobali ba ki poso suba nzela moko donner d'abord priorité na mwasi. La kisa na mutu wana ke tango lingi ko kende kolala ba butu tozoko ta 18h to mata diminuer quantité amelela mai. Eloko mibale tiaka alarme na yo pona biso mikolo tia alarme na ngonga moko to mibale ya butu o ekola musaka yo kende kosuba. Ah c'est important hein? Oui, c'est important. Généralement ponge katana biso na 2h to na 3h généralement mutunio so presque 2h to 3h. Mais bon ndenge nzamba sale la makambi na oyeba te minganga nde ba oyeba oui ngaza na nganga te sikoyo tia alarme na yo sokola la net 22h et la musako après 3h et sonner et la musio où tu n'auras plus besoin ya alarme organisme na we komesa na yango nde ko makola muso na bangonga wana pona mwana o sikoyo asubaka parent kata er moko butu oko la musaka ye 2 fois
olamusi ovandisi na po à se soulager zonga ki olala bandango tang mwana zana no muki azokola nzoto ne sikwe komesa na bongo olonga makambo osuba siko na kaya bana oyo neti baliaka mingi bano baliaka mingi o azalo koso atonda kate so landeli bien okuta cause na makambi balé ya liposo est-ce que moi na liaka biloko ya lingaka ah c'est ça aussi oyebi kata yo mukolo soko le biloko lingaka te oyoka libumu vimbi momo na neti olete peut-être bolamba ka biloko oyo mwana na bino alingaka te oyo aliaka po na choite siko oyo alingaka ba voisin de ba olambango c'est tout à fait normal abeta ka tour côté ya cuisine ya ba voisin to banana na obongisela wana de deux quantité nini ya biloko yo tiela ka mwana to le sabana po na prestige te oke osale la frites na nini na saucisse po mona ki yango epa ya baninga frites ekendaka na neti mopepe umela te na libumu mwana koli na luku akoli na fufu lambela fufu aotonda yango kozanga kotonda nde ezomemaka pe bana bongo mosusu pa aliaka tondaka mazokende na lokoso pourquoi banda bomwana na ye bolakisa ye te mabe akoliaka epa ya bato et surtout que toi na mokilo misala molile za mwa makasi nde bato bakomi kobeba beba bongo donc toluka jour mosusu tolobelaka su bilembo o bakangela bana bandoki mais omoni ke eza nango bongo te. Merci papa, en tout cas nzambe apambola yo Papa Placide, moi, bah, remerciement et puis bah, salutations à Banani, programme, il y a Kilt, Église, il y a un programme Nini, et puis bah, Balingi intercession, Balingi Bamona, yo, bah, couple, il y a des difficultés, bah, on sala, Négeni. Bananzambo, Banaposa, Solana, Pasteur Placide, même au Bazar Libanda, il y a Kishasa, beaucoup de a plus de 143, 81, 603, 11, 16. Plus 243, 81, 603, 11, 16. Ils appellent le numéro à WhatsApp, comment to benga, to solana biso pepele, condition, exacte offrande PSC Ngamate. Soit, oye comment on a dans l'église, Assemblée chrétienne de Colombier, et dans la commune Yalemba, avenue Maïko, numéro 14. So commune Yalemba terminus, na Wenzeana Kaka, tout na église de Colombier, Totouni avenue Maïko et Bani. Dès que tu es sur l'avenue, nous sommes la première église. Tangozali Koko en avenue Wana pour Mosusu et Zapekuna Nase. Maïko numéro 14. Tosambelaka chaque mardi et jeudi de 17h à 19h. Lokola Lelo, toi na culte de 17h à 19h. Nous avons fait un enseignement sur la problématique de la prophétie dans nos églises. Mon boulot ba prophétie kotsa na katia mangomba enseignement kitoko ya Hollanda et pas molayo. Le dimanche nous prions de 8h30 à 12h. Na pesimbo tenanga na bayenio so baebinga na mungongo na kombo to na elongi. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup Nayo maman Kapache. Merci na équipe technique na onyoso. Merci une fois de plus pour l'invitation. En tout cas, eza vraiment ya soukate tozali vraiment Nzambe apesa biso ravi to continuer boy côté ya ba famille côté ya ba couple po tozomona ndenge zo panzanela botika biso to kota na soubassement po bat misusu ba réussir omona oyo sala raté ba saela rwango ozana ndaka libala me bazo contrôler le yango pa mutalibanda. En tout cas Nzambe apambola papa apambola ba bala ndibiso en tout cas na kombo na Yesu bo partager ba émission ya bonde tozana au besoin bo commenter na c'est bosenga numéro te to tchaka yango déjà o palingi amoni ya yambite ozonge pananga na rotinde leur numéro yango to kutani prochainement na numéro sika. Bye. Kapage TV. Kapage TV.